ingeta, 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 bokota, 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 la famille, awa dossier sur dossier, awa likambo sur likambo, awa makambo sur makambo bandekonanga, ka ndenge na yeb sarabino toujours et encore, kolala kolamuka, na makambo yasika, kolala kolamuka, na ba affaire yasika, kolala kolamuka, na ba dossier yasika, kolala kolamuka, na ya pasi, pasi ya makasi, pasi ya kosakana te, pasi penza nde pasi. Grande ma joie de vous retrouver encore sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaisseurs, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga kandenge na yeb sarabino soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezali te moyen ya koya ezate toyaka toujours et encore soki toyebi ke dossier ezali makambo ezali yango bomona kabiso toyaka toujours et encore na pete nyonso na ndenge moko ya kitoko. Bande konanga lelo toye na affaire ba makoma bande konanga affaire Nathalie Makoma ka ndenge boyebi kolala kolamuka na ba dossier kolala kolamuka na ya pasi pe mawa kolala kolamuka na mokili mawate na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Bon ba information en vrac ka ndenge toyaka kobeti la bino lisolo bande konanga eza na pasteur moko pasteur wana abandaki ko sambela kondima kande balobaka nandimela penza nzambe abandaki kondimela penza ya makasi wana zote ya pe bandimi na ye kino ndenge eza boye botia penza elika na bino epai ya nzambe jour mosusu ayekola mukaka boye ayebisi bandimi na ya lobi tellement degré nanga ya kondimela nzambe komi na niveau moko élevé ya kosakana te pour que bo sentir yango bien ekozala malamu bo memangana na nini ezalaka na zo bo memanga kuna na vanda bo tiela nga na cave ya ba nyama donc ya ba lion na kende kuna na vanda ka ndenge Daniel biso nyonso totanga passage ya Daniel bande konanga histoire ya Daniel ndenge ezalaka na Bible. Daniel avanda na ba lion batika la kolia yetie siko yepe de son côté alobi ke bo kende pe na cave place balion bazali botika nga kuna bomona ke balion ba otika la kolia ngate. Pourquoi? Parce que naza mwana nzambe naza na kondima ya makasi nzambe alola ko protéger ngai bande konanga pasteur wana akendaki na bandimi na ye tango bakomi kuna ka ndenge ezalaka na kovanda batie na cave ya balion bavandi kuna balion bakomi komeka bayoka ye nini na ye odeur na ye ezobima ndenge nini balion baye ko comprendre te oyo eza musuni ya biso kolia ale balion wana bakomi kolia ye pasteur akomi kobelela bandimi baya ko sauver ye bandimi balobi biso tokoki ko risquer liwate pona yo lobaki oza mwana nzambe sikoyo yebisa nzambe aya ko sauver yo bandeko nanga ezalaki somo ezalaki pasi pe mawa histoire wana je suis sûr et certaine que il y a de ces personnes déjà basi bayoki histoire oyo histoire eza ya vrai eza histoire a lokutate eza makambo oyo esalami bandeko nanga na ndenge moko ya pasi pe mawa yango ezalaka toujours ya motu en tant que mutu osambelaka sala eloko o nzambe ye moko apesi yo ba directif na ba orientation soki nzambe alobi te kosala te pour que ezala te ke non naza mwana nzambe na sambelaka nga pe na kosala ekozala pasi pe mawa. La famille lelo oyo toye na affaire toye na dossier ya Nathalie Makoma. Qu'est passa? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi au juste avec l'histoire de notre très chère Nathalie Makoma? La famille avant na ya kokota na mozindo penza ya makasi ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas
possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos ma kasi bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi Mpitu ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote bandeko nanga ka ndenge ezalaka na ye moko Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu. Bandeko nanga tolanda nanu sport nazozonga sima pona koya ko continuer analyse na biso kaka ndenge esengeli tolanda. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, bezamu kier, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, et la mouki, feti et zongi, ba mama on a ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, commune à 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, topé alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mini, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavke oko sepela. La santé n'a pas de prix la famille quand ndenge na yeb sarabino bate la santé na yo soki oko bate la santé na yo te mutu moko te akotikala ko bate la santé na yo te. Yango eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka ndenge nini ya kobetela ka santé. Soki omoni ke na nzoto na yo ozomi yo ka bien te malamu benga gavker. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu bandeko nanga abari njema gavker aye na ba solution ya makasi surtout concernant makambo ya mabota. Ebele abatu biso nyonso toyebi ba couple ebele lelo baza ko kabwana baza ko panzana pona manque ya mabota mwasi azobota te mobali pe de son côté avant de alobi non ngana zana posa na zana besoin ya mwasi ya kobota mais la plupart des gens tobosa na kake ndenge za boyi na ndenge nzambe akela biso il y a de ces femmes oyo baza incapable ya kuskumba zemi. Il y a aussi de ces maris au baza incapable ya kotia mwasi zemi. Sko na bakawana yango gavker pe aye na ba solution makasi ba femme porteuse bazali kolongola ba maki côté ya papa na ya mama basangisa pour que bozwa mwana ba option nyonso wana ezali na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango mokolo ya lelo na ebike boza ebele oyo kilelo oyo bozo célébrer anniversaire na bino kande na lobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire eza nango lipamboli ebele baza ya kokufa ebele baza lisusu na bisote mais de ton côté soki nzambe azo batela lelo oyo zali ozo célébrer anniversaire na yo yango étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer anniversaire na bango mokolo ya lelo.
Nos sincères condoléances na bande kona biso nyonso o bazana matanga kande na yipsaka bino matanga tango yaka yipsaka nango mututeke na nazoya nazokende kuna emataki ekitaki te matanga yaka na cadre nango na système nango la famille yango Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na bande kona biso nyonso oyo bakufeli papa mama tata mwasi mama kulutu oncle yaya batu nyonso o bazana matanga toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko. Voilà. La famille chaîne na biso ya Étoile Nines TV ezalaka chaîne moko commercial. Ozana business oyo zo sala. Ozana mwa ba concert na yo ozana besoin de promotion et les kaka chez biso en tout cas bo hésiter te pour na ko contacter biso. Ozana ba concert na yo oyo zo kendo sala ozana besoin de promotion benga biso na lombangu na ba numéro oyo eza affiché na simananga toko solo la toko salela yo promotion na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà. Bande konanga tokota na dossier ya Nathalie Makoma. Toyebi biso nyonso Nathalie Makoma ebele ya batu bayebeli ye na ndenge ya koyembela Nzambe. Batu mosusu bayebeli Nathalie Makoma na ndenge akomi lelo. Bilata lata moko ezanga tina na ndenge Nathalie Makoma lelo achanja na yesuki na ndenge Nathalie Makoma lelo akoma na ye koyemba ba mizika ya mokili banzembo mokili. Mutu na mutu aza na ndenge na ye oya yebeli Nathalie Makoma. Lelo oyo dossier na biso eza dossier ya munene. Ka ndenge biso nyonso toyebi bandeko nanga ezo sala passe bablo mosusu nga na lobaka toujours ata soki makambo eza ko sala passe eza toujours bien toye to beteli yango sete na ndenge moko ya kitoko. Toye ko vanda ka boye toye ko mona le 24 octobre dans quelques mois donc dans 3 mois to lobaka bongo 3 mois non octobre 5 mois dans 5 mois dans 5 mois les Makoma bakozala na nini na concert na Dôme de Paris Dôme de Paris de place ba okendo beta concert bandeko nanga biso nyonso to mona mwa ba vidéo na bango ya ba répétition ndenge ba osala ba répétition moko kitoko mais eloko ezo sala pasi eza ndenge peuple congolais ezo finga Nathalie Makoma. Bazo finga Nathalie Makoma na niveau moko ya somo. Toye komona pe ba sold out déjà. Presque carré eza presque 90% sold out. 4-1 70%. 4-2 sold out. 4-3 sold out. Donc batu basi basombi babien na ndenge moko ya kosakana te na concert oyo ekobeta le 24 octobre dans 5 mois. Mais façon congolais aye ko finga Nathalie Makoma la plupart ya batu balobi baba Makoma bakendo yemba mais présence ya Nathalie Makoma ezala te. Nathalie Makoma akende ko yemba te. Nathalie Makoma azala kuna te batu mosusu baolo bakeno babeta ye bakobeta Nathalie Makoma soki alingi ko zongela Nzambe te bakobeta ye na makasi Nzambe na lola congolais boyebi ke mosusu biso ba congolais la famille tozalaka pe à la base ya kotinda ka bandeko na biso bakendo sala makambo buzoba boyebi biso ba congolais tozalaka mosusu à la base olie biso ba congolais to ya kosunga bandeko na biso ya ba congolais mais biso ba congolais tokozala wana to soutenir bandeko na biso to ko soutenir te toza wana kaka to lobaka mabe to ya kofinga bango to ya ko décourager ka bango to kende na mosika te ser na biso mai G30 tango kaka ayaki ko changer apesi vi na ye pa ya Nzambe alobi ngana makambo mokili c'est fini na koyembaka lisusu babiloko ya mokili te nazongela na nga Nzambe na bandaka na nga koyembela Nzambe mais biso ba congolais toyaki
kobimisana ba video na ye ya kala oyo abandaki koyemba soki azoyemba na jupe oyo alati mwaka leson eza te ba video wana tozongisa ba photo na ye ya kala na tango abandaki koyemba wana azolata bilata lata ezaka bato ya mike nde bayaki bazo soutenir la sœur Meje soki ezalaki ke appel wana ezalaki appel moko ye moko abandaki ko s'efforcer mais na lelo oyo asi atika ba musique ya Nzambe azonga na musique ya mokili mais lelo oyo bandeko nanga biso nyonso tomonaka na Nathalie Makoma ndenge azoyembaka azobinaka ba musique ya mokili mais lelo oyo Nathalie Makoma andimi akende kobeta concert na bandeko na ye pona lokumu ya Nzambe au lieu to ya ko encourager Nathalie Makoma parce que to yebite peut-être eza na nzela wana ka leta ba kobanda ko yemba ka wana ko bina ka wana bazo bina et kozala peut-être nzela o Nathalie Makoma akopesa lisusu vina ye pa ya Nzambe peut-être na bata wana nde Nzambe akoki ko sala délivrance ya makasi na vie ya Nathalie Makoma mais biso ba congolais tellement que biso raisonnement na biso ezalaka raisonnement moko ya buzoba ezaka raisonnement moko oyo esalaka kaka keno bato bazonga sima bozoloba keno bokobeta Nathalie Makoma azala te tango boloba bino koke Nathalie Makoma azala te bino boza banzambe na se ya moi totiaka ngo na mutu la famille Nzambe tango akufelaki te keno akufi pona batu o ba osala bolamu pona batu o ba yebi yete Nzambe akufaki pona batu oyo bazosala mabe batu oyo ba yebi yete yango Nzambe penza ayaki na se ya moi pona koya kozongisa bango na nzela baluka Nzambe ezoka musanga et surtout ceux qui otali batu ba oloba bongo ce sont des chrétiens basali ya Nzambe oyo tomonaka ba pasteur ya minene ba prophète na ba prophétesse ya minene ya ba église bango lelo oyo nde baza wana tokobeta Nathalie Makoma bobeta ye à l'occasion de quoi bobeta ye asali bino nini ayibaki ya bino nini Congolais je m'excuse ole boya ko encourager moninga olie boya ko soutenir ndeko na bino Congolais boya ko soutenir ye à 100% bo soutenir groupe na bango boko misakutu Nzambe na ndenge ovando lobi lelo Nathalie Makoma koya akoyemba pe Nzambe jour wana mimonisa simba motema Nathalie Makoma azongela yo mais bino bozo planifier tellement que na Congo na biso makanisi ezala kaka muke il faut ba bimisaka bolumba mutu muke il faut ba betaka mutu ka ndenge bomesana na bino ko betaka bato en désordre yango siko bokomi ko vandela ngo batu nyonso na oye ba Congolais en tout cas bandeko nanga bo excuser nga bablo mosusu il faut tolobaka bablo mosusu penza il faut tolobaka parce que soki to continuer kaka ko vanda kimia to continuer kaka no e mataki ekitaki batu pe bazo continuer kaka na buzoba na bango Congo na biso bozo yokisaka biso soni mosusu boyebi ke na vanda kana zo mituna donc ebele ya ba parents batinda bana na bango na ba école ezalaki pona bana na bango bakendo yekola buzoba na école bon batinda bana na bango te keno bakende koyekola makambo malonga te batu moko donc na mitu ya ba Congolais ezalaka ka kofinga na mitu ya ba Congolais ezalaka ko beta na mitu ya ba Congolais ezalaka ka kobimisaka bolumbu ya batu sur les réseaux sociaux yango ezalaka na mutu ya ba Congolais raisonnement ya malonga ezalaka te to soutenir Nathalie Makoma elo biloko ya mokili oyo akota eza na babilo mosusu la famille pona ba o bayebaka te peut-être volonté na ye eza te akotaki parce que diable abande koluka ye pendant des années et des années tango ka porte moko eyaki kofungwama directement de son côté aye ko se retrouver na makambo wana siko pona ko bima na makambo wana ezalaka facile te ezalaka très très difficile mais ole bino ba chrétien bo telema bo lamuka bo lobakino ndenge eza bo eto soutenir Nathalie Makoma 100% mais de votre côté eza nini boya ko sambusa ye
boya koloba makambo ya buzoba o bokolinga koya koloba. Bosala makambo ya buzoba o bokolinga koya kosala. Makambo moko ya soni pona biso, pona communauté na biso. Makambo moko ya mawa tellement bino bomimonaka bino nde basantu, boza basantu. Bino nde basantu elobata pasteur Moïse Mbi alobi ye chaque jour na vie na ye asambelaka toujours que la sœur Nathalie Makoma azongela nzambe. Ba parole ya bongo eza nde ba parole o tolingaki to sentir ata na ba commentaire, to sentir ata tango bobenga kabiso, to sentir ata tango botindela kabiso ba message, eza ba parole o to za nango posa pour le moment. Boya boloba mama Étoiline en tout cas prière na biso eza ke tango Nathalie Makoma azokendo beta concert en tout cas nzambe alola a visiter ye a bongo la motema azongela nzambe. Mais bino bozo parvenir pour na koloba keno to kobeta ye. Hey, Congolais, pardon. Bozo yo kisaka biso ka soni. Ba Congolais ezaka pasi pe mawa. Donc na mutu ya Congolais ezala kaka akende ko bunda, akende ko sala bisala sala na ye. Congolais ezala kaka buzoba na buzoba. Donc makambo penza ya série epa ya Congolais ezala kaka pasi pe mawa pour que boya kokuta makambo ya série epa ya Congolais. Kaka batu ba bunda, batu ba swana, ba beta, ba longola na bilamba, yango kaka ba makambo kokuta epa ya ba Congolais. Place o batu ba vandi bazo sala ba raisonnement ya makasi. Congolais okokuta ye na makambo wana te. Congolais okotikala kokuta ye na makambo wana te. Ye au moins avandela na ye kofinga. Avandela na ye ebebi. Avandela na ye emataki ekitaki wana penza ezalaka kopi ya Congolais na ndenge moko ya pasi pe mawa. En tout cas na ye kosenga na ba compatriotes nyonso chers Congolais bino o boolanda kanga s'il vous plaît. Ozana temps ya kokende ko soutenir ndeko na biso na kombo ya Nathalie Makoma dans le Makoma en général. Bokende ko soutenir bango ba o ba somba déjà ba billet en tout cas que Dieu vous bénisse abondamment ba o ba sombi nanu ba billet te moi ba place ezali bokoki ko profiter bo somba ba billet bande ko nanga pona ko kende ko soutenir le Makoma et kozala toujours et encore malamu mingi na ndenge moko ya tokoso penza mingi makasi. Bande konanga kande boyebi chaîne na biso ya Étoiline Ines TV ezalaka chaîne moko bande konanga oyo toyaka kopesa ba information, toyaka kosala ba analyse, toyaka pe kopesa batoli. Na yebisaka bino toujours keno ezalaka devoir na biso ya koya ko informer bino, ezalaka toujours devoir na biso ya koya kopesa batoli na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Toli nanga bandeko nanga ya lelo na ye kopesa ka toli epa ya papa. Ba papa obo landa kanga mingi na pesa ka batoli epa ya ba mama lelo na opesa batoli epa ya ba papa. S'il vous plaît, papa, tango kenda kobala mwana batu. Okuti mwana batu na maboko ya ba parents na ye balie sakaye, balati sakaye. Balali sakaye bisika moko ya bien. Ok obali mwana batu. Tango kenda kobala on se sentira keno oza responsable ezalaka bongo mobali nyonso soki alobi keno na kende ko bala cela veut dire que obanda déjà na makanisi na ye ayebi ke naza responsable na komi responsable kokota pe na poche na ye ayebi keno ndenge naza boye muke o nazozwa na koki kovandisa masolo na mwasi na nga tovandi tokomi ko vivre bobala ka bana batu te keno boyo ya ko faire souffrir bango te. Ba papa, s'il vous plaît, tango bo balaka basi, ezala mwasi azo sala te, eza responsabilité na yo en tant que mobali. Kolie saka mwasi, kolati saka mwasi, kofutelaka mwasi ndako. Soki mwasi de son côté salaire na ya lobi ke non salaire nanga oyo na kobanda kosunga na mwa likambo moko boye ezate ke non ezala devoir ezala imposition ke non il faut te akoki kozwa salaire na ye atie yango na famille na bino gloire au Seigneur akoki pe kozwa salaire na ye wana lobi na obando sala nango bisala sala nanga moko na senga ka basombela nga ba chaînette or basombela nga ba kabelo eza ya ye moko. Mais lelo oyo tozo kamwa to mona ba papa mosusu o mona zo sala akomi kopesa mwasi na ye ba exigence ke non yondo ko bando futaka ndako mwa kingande zo ya yondo ko sala boyi na baka mosusu mona ta mwasi azo sala te
mobali okipaka mwasi na yo te ata kosomela ye bilamba te omona mwasi mosusu azalaki epai na bango mwasi moko kitoko alataka kitoko me akoti na ndako ya libala mwasi anzuluki mwasi anuni okomi kotuna mwasi elobi eza nini me soki otali mobali faso alataka okoki koimagine te me mwasi na yo ozolatisaka ye te eza normal te eza pe bien te. Donc ba papa bozwa penza ba responsabilité na bino s'il vous plaît. Na boy na ngana bandako ya ko mentionner awa ba papa mosusu parce que eza déjà na ba mama o batindelanga ba message ba mibali na bango makambo ba osala bango. Alors kalate na ko banda ko mentionner ka bino ba kombo awa. Na ko banda ko mentionner ka ba kombo tant na opesa kaka toli na ngana komi ko mentionner ba kombo ya ba papa mosusu s'il vous plaît. Bozwa ba responsabilité na bino latisa mwana batu okoki kotika mwana batu te keno alataka elamba moko esi esila esi enzuluka elamba moko eza lisusu na forme te tokoki ko comprendre ceux qui peut-être ba mbongo ba moyen ezo permettre te oui mais ekoki kozala te ke ozana ba moyen ozomi beta pe na tolo koloba keno ngana somelaka mwasi elamba te mais epai na bango tango okutaki epai na bango papa na ye na mama na bango babandaki kobunda mpona kosombela mwana na bango bilamba mais tango bali cela veut dire que mwasi akomi na responsabilité na yo ezalaka bongo tango bokomi kobota bana bakomi na responsabilité ya yo papa na ye pe encourager basi s'il vous plaît bino basi ozo sala basi ya kilelo soki ozo sala et ozala toujours malamu mbongo na yayo na yayo ozo sala sangisaka na mobali bo sala ba makambo minene eza na basi mosusu mona mama etoli na lobaki eza mbongo na ngana koki kosomba bakabelo ndenge na limite bo sangisa bo sali mwa projet na mobali to sala boye ezalaka toujours malamu basi mosusu ba yo sala te s'il vous plaît mwasi la muka tendo luka musala na kilelo oyo eza toujours bien mobali azosala mwasi azosala ba réalité eza ebele liwa ekoki kokota na ndako mobali akufi yo mwasi omesana kosala te yango mona basi mosusu mobali akufi après inane mwasi ake kobala pona nini azoluka mutu akozwa responsabilité akozwa charge ya bana na ye et pourtant mwasi déjà dès le départ toyebaka keno soki akufeli mobali surtout mwasi oyo déjà si aboti bana la plupart ya basi oromona préféré na ye abala lisusu te asokipe na bana pona ba embouteillage ba embrouillage ka ndenge ezalaka mais kilelo oyo ekomi kokamwisa biso komona basi mosusu mobali akufi lelo après une année après 6 mois mwasi akoti lisusu libala okoki kobala mais ezo dépendre ka na yo moko mais eza toujours bien ce que ozo sala ekosunga yo pe mobali akoki kobela musala mobali ekoki kokufa mais soki moko azo sala bo mona keno makamnyonso ekokende ekokende pe ça va eza bongo je suis sûr et certaine que tu se comprendre quand na yebisaka bino batoli to pesaka c'est apprendre à laisser ce que monique Étoile Nines TV aza mwana mukia koki kopesanga conseil ezotala kayo eza mwa bongo nga napesaka nanga conseil na ndenge nanga ya kitoko pe ya malamu s'il vous plaît to soutenir concert ya ba makoma concert na bango ekozala le 24 octobre 2025 na Dôme de Paris s'il vous plaît de partout bozali to soutenir concert wana et de l'autre côté en tant que chrétienne totia sœur Nabiso la servante de Dieu Sœur Nathalie Makoma na maboko ya Nzambe koyebisaka Nzambe jour wana tango ka azoyemba Saint-Esprit akita asala musala na ye tolingi tango ka concert ezosila tozala na ba témoignage ya malonga na ndenge moko ya kitoko. Je suis sûr que toyoki bien, toyoki moi information mama Étoiline, toyoki matoi et mateya plutôt batoli kandenge ezalaka ikoti déjà na matoi na biso na ndenge moko bien. Suka na biso nango yango yo bandeko nanga, permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.